Coucou la famille, je vous présente Mbinzo Nangana Osalilo ya Okalinga na Maki, Otobengi Chenil. Voilà, Bolanda, Ezara Hitoko, Soki Olamba Ango déjà, c'est bon. Soki Nante Meka, au supermakasi ya Okalinga na Aubergie na Maki. Voilà, nous allons pour sur la Mbinzo Nango très bien. Pona Mbinzo Longola, Bamakala, Pona Mbinzo Lalisa na Maïna avec eau tiède de Tchango Mungwa. Pour changer Maïata 2 fois, et Lali est comme pena fraîche qui toko. Awa na casserole na biso na nzungu na biso. Nous aurons besoin de 2 maki na biso, oignon, cube na biso ya poulet na ya normal, toza na posa ya piment vert na biso, poivron, ail moké, piment, soli ya piment to longoli, ndembi na aubergine. Vraiment c'est facile. Mafuta nanga nyonso mbala moko. Chana mo huile mokie petoka ensemble et puis na huile maïs ngai na tie tasse moko na tie na tikango etoka na mo huile mokie huile eleka mingi te. Huile mungwa c'est pas bon pour la santé. Voilà, tozonga après 10 minutes le temps bandembi ba poivron na biso elemba dans 10 minutes tozozonga. C'est une recette moko facile et vite. À tout à l'heure. Le monde qui m'a échappé au kauka. Mbinzo nanga elembi ba poivron ba ndembi et se disparaître. Yango. Oko ni kauka makasi te ko tika mwa mai mwa musie. Kwa so ni kauka kaka yo menga ngaka eja très sec. Voilà. Aujourd'hui malamoko maki na biso ndingo ndeza la mi ba le musaki no. Quantité nanga esengi na takata 2. Voilà la famille, le chose qui vient. Les alaka kitoko makasi eza goût, eza lokola légume en fait. Donc eza kitoko makasi soko meka te meka. Tozo kalima ngo boye. Voilà la famille recette na biso yango yo ya mbinzo, aubergine, ndembi, maki, ail, poivron vert. Un peu de l'huile, na cube na biso ya poulet, yango na piment na biso. Le goût de ça, meka ngo eza kitoko makasi. Voilà, merci la famille.